senga makila te ba o peut-être ba sala ka ba 66 ba ngonde bazana mambo na bango ba samba voodoo bango ba senga mambo na moya makila mais biso mambo na biso en tout cas esenga ka makila moko te ba ko sunga yo na mambo etali makila te o respecter kaka ba norme oyo ba génie ba ancêtre na yo ba ko yebisa yo o sala mais na mambo makila eza contact na biso te parce que tango lobi ke non ozana nzungu oyo pesaka bomengo na bandeko no bazoko souffrir parce que ndeko na biso moko ndeti na yebaka une fois na Libreville au moins 4 personnes ma benganga na yambaka magicien moko awa au moins 4 personnes ma benganga pour na pesa bango numéro na yeba contacter siko ndeti yo sana marmite oyo boy siko mutaza na Libreville mutaza na États-Unis ako utiliser nzungu ndenge nini otindela ngo na avion non hier akozalaka place ya azali nzungu ekokomela ye na molimo ekokomela na molimo esika nyonso ya aza ekokomela ye nakotindele yango te na agence mais ye akozala epa na ye amoni nzungu ye yango mpe onoko manifester ti contrat na ngai ekosila epa na ye nzungu na ngai mpe edisparaître epa na ye mama na ngai fongola matoi oyo kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esalaki 15-20 esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke pwete mwete gu balapa solution ezwami mpona koposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15-20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa soyo yokai makambo ezolelisanga na motema makambo matulilanga kala yesoyo badiplome na ndako mosala eza te maladi incurable balobi kisi eza te libala nakoti kobota ezali te ei nazolela. Grande causerie, c'est le nouveau numéro. Mesdames et messieurs, c'est une nouvelle émission. Bienvenue à vous. Je sais que vous êtes vraiment nombreux à nous suivre partout à travers le monde. Nous sommes là pour vous informer. Nous sommes en Abissoza, Sabino, toujours d'information. Merci vraiment infiniment. Je vous dis merci. Nous vous remercions. Merci. Parce que Moussala, Oyobiso Salaka, et mon a mis sur Abatu, Kakasoki Bino, Pesibiso. Attention à Bino. Et grâce. Il y a une intervention à Bino neto remarqué non Moussa les autres la malam merci na ba remarque na Bino très surtout na ba critique na Bino et Zali Kosala toujours en plus na Moussa na biso que eux qui les bousseaux et pourquoi pas un jour na Bino pe merci parce que ça fait partie de ma cambo objo pe de sala kana un jour na Bino ba remarque na Bino ba suggestion na Bino pourquoi pas sur la question na Bino mambutu oyo Bino bo sala ka wana ya on est sur la force na biso et botika yango te pour continuer na yango bo sala ka yango voilà ce nouveau numéro mesdames et messieurs na Sabino toujours que non na 4 émissions les propos tenus par l'invité na Sabino que et engagera invité yemoko et engagera chaîne et engagera journaliste parce que makambo oyo muto akoya nango et ko engager invité akoya nango et ko engager chaîne journaliste émission PT donc il faut engager kaka yemoko et l'autre fois tout cela qui n'a pas saigné en Zambé boka ki mamuni basoloba ki na biso très surtout mikolo tout ça qui va émission mi na ba prophète balobi mo kile komi mabe makasi na bandenge nso mo komi mabe et l'autre fois aussi vous avez vu to yambaki awa na plateau na biso maître ngangakisi oya utaki na mboka auti na mboka yaki awa
aloba qui peut oh il fallait qu'il aloba et sur le plateau dans notre plateau à ça là qui va démonstration abimisa qui mbongo oh moi-même j'étais là sur place ngam na remeta qui est même papier mouchoir excusez ngam na remeta qui est du papier mouchoir à ça là qui va démonstration à ça là qui m'a cambo à ça là qui et après l'émission j'avais vite compris que message naie et comment que pas na bino parce que bo réagissa qui bo benga qui pour na cause ba précision bo senga qui ba numéro naie et va commenter on a ba commenter na ye bo finga ki ne comme d'habitude ba finga kaka et bo sepela ki pe ba tu pe ba sepela ki pe ba pesa ki pe raison pe bazali donc yango to lo ba ke no mutu na mutu ayaka na makambu na ye mutu ayaka ko sala makambu na ye na plateau na biso musa biso ya poser ka ba question et puis il y a répondre biso et après le prophète après le marabout et aujourd'hui nous revenons encore pour recevoir pour vous un marabout, un féticheur, n'habite ceux qui ont dit ma vie aux Alkénas, aux Alabendo qui je sais pas. Naye, bon, on a habité, les lots on a habité tout ça, on n'engeni. Mais, ma question à biso est qu'au Kende, quand on a n'engé, bino bo sala qui va commenter na bino. À vous se présenter, donc plus ça y malo. Ndeko Mbote. Mbote les grands journalistes. Bonne santé. Santé très bien. Santé Kito quoi? Santé très bien. Namoni ba rouge, noir. Est-ce que couleur peut signifier likambo moko na zoto mutu? Oui, couleur signifiera mambo belé. Ah. Même vert yo là. Ça vert oh. Ils ont la signification na ngos na monde na biso. Na monde na mino monde ni. Na monde ancestral. Ancestral. Monde ancestral. Voilà, na monde na bango ancestral. Maître, na été son bengo maître son benga onani. Mais on se présenter dans la bataille sur Borlanda biso comme on a yonani yozanani comme ça peut ba beta lisolo bien. Non, merci beaucoup na bande konanga bazolanda ngai. Ngai kombo na ngai ezali maître Nzinga le magicien noir. Maître Nzinga le magicien noir. Nazali pona ko nazali wana pona ko pesa bande konanga ba africain portine ko pesa bango opportunité ya makambo oyo ezanga bango peut-être au raisonnaka boye fona koma boye. Mais ozanga yo ngai maître Nzinga le magicien noir nazawana pona ko komisa na point oyo lingaka okoma. Maître Nzinga, est-ce que magie existera? Alors en vérité, est-ce que magie zalaka? Oui, magie existera Isaël leloté. Isaël leloté biso pe ba maître Nzinga to Isaël leloté pona makambo to banda kala pona mambo oyo pona clan wenge. Nzungu oyo bango ba wela entre jibe na wera. Nzungu oyo yokaka ya wenge. Voilà. Ngai nde nazana ngo pe na ko lakisa bino yango pe ko sala pe makambo oyo zana ngo posa. Oh. Nzungu oyo baloba keno nani mutazana nzungu wana ne mutazana nzungu wana. Nzungu wana maître Nzinga nde mutazala kana. Ngai nde yo obotola bango to ndenge nini? Non, bazala na maboko na ngai. OK. Na bazala na maboko na ngai natali bazala ki na boyoka ni pene ya bien te serpa ya mambo na biso ndenge senga yango moni na zwa yango ti lelo ezaka na maboko na ngai nanu pe na pesa ngo epa moto te. Maître Nzinga, magie na yo eza spécialisé na makambo nini? Non, magie na nga eza spécialisé na mambo ebele. Nazo traiter bato na magie na maladie nyonso oyo ezo déranger yo surtout mingi oyo etali mambabutu. Mambabutu. Oh moni mokili oyo esalami na basanse mibale. Grand maître suprême oyo biso tobengaka Nzambe. Voilà. Azali likolo azotala biso asali maladie oyo eza naturellement ekozwa mutu eza normal fièvre omelikisi oyo docteur asali obiki eza na maladie mosusu ngai teke na yokelaka likunia nazalaka peut-être ennemi na yo na koti yo na sima mosusu na ye ko compliquer vie na yo yango moni biso nde ngai maître Nzinga le magicien noir yango nde na contrera bato donc naza wana mpona ko contredire bato wana bazosala bato mabe. Mais tant que yo bike no yo zali mingi pona makamba butu mais pendant batu o basala makamba mingi na butu basa mingi bandoki c'est quelque part aux magiciens en même temps zandoki to ndengeni. Non, omoni kindoki eza na basanse moi ebele hein. Voilà. Kindoki eza na basanse ebele. Sorcellerie, magicien azali. Voilà. Ba sorcellerie nous c'est azali, ye azaka uniquement pour na kolia batu, pour na ko bebisa makamba batu. Voilà. Mais biso tozali nazo sala même voyage ancestral, même nazo recarner. Na ye et place yo ozali ozoyoka passe
na ye kofongola yo na pasi oyo ozali nazwi mutu oyo atiaki yo wana na remplacer na pasi wana yango monaka oyo ndoki akufi na maladi ya ndikila bon libumu evimbaka biso na Kongo tobenga yango ndikila libumu evimbaka punition wana so moni ndoki akomi na ndikila yebaka maître Nzinga alekaki na nzela wana voilà siko maître Nzinga na yo magicien na ndoki na leki muninga na puissance non nga nazali na puissance koleka ye mpo nga nazosala na moi ti na butu ye asalaka kaka na butu nga nazosala na moi nazokende mpe bareunion na bango na butu place oyo nga nazalaka na butu na bareunion na bango mutu nyonso akomaka wana te donc yango na Kikongo biso lobaka nga nazali noko na bango donc nazali oncle ya bandoki oyo naza na eloko oyo ekangaka bandoki nabengaka yango balance voilà siko tolobake no bandoki ndenge baza wana bayebi ke maître Nzinga aza mutu oyo akoki kocontre bango azali mutu oyo bango fo babanga na makambo bango bazosala soki bamoni fo babanga do bandoki bayebi ke yo za na puissance koleka bango non bayebi déjà bayebi ebele mpo nazwaka mpe baskize ebele epa na bango wana emonanaka te na mokili na biso oyo e tosalaka bavoyage na biso ancestral place wana nde nazolaka baskize epa na bango mpo nabebisaka toujours bamission na bango soki mission wana eza bien mingi te nga natali yango naza toujours na droit ya kobebisa yango siko maître Nzinga tomeki un peu koéclaircir makambo yo avolala soit avolamuka ntango osambelaka ntango akombo ya nani to mpe ya nini nga azali mokongo mingi na monoko na nga kombo na nga ezalaka ya Makudala Pimbo oyo azali représentant suprême oyo ngai natilisaka na makambo na ngai ye nde nasambelaka mingi mais d'autres ba nazali mokongo nasambelaka mingi Fumuki Mbangu banzala nzita bakoko nyonso oyo atali ke aza ancêtre aleka na mabele na biso ya bakongo na adoraka ye siko nzambe aza na pouvoir nini epa na vie na yo non maître oyo nga natilisaka bando travaillaka esika moko na nzambe bakabwana maître na yo maître oyo nga natilisaka oyo atilisaka mpe meme ngai biso toyebi ke no nzambe abengana nde Lucifer bon kombo oyo olobi wana mais eza kombo na ye te poso neti biso na Kikongo tolobi nzambi ezali nzayambi odo mokili ya mabe kombo oyo olobi eza kombo oyo bino bakretien bobengaka ye mais biso eza na kombo wana tobengaka ye yango te mpo nayebi ke atravaille esika moko na maître na ngai siko ata boyebi ke nombo suka mambo ezalaka lifelo oyebi lifelo ezali kombo oyo mondele apesa ezali kombo te oyo koko nanga apesi ke moto soki akufi fo akende lifelo be fo akende lola mondele moto apesa kombo wana donc biso epa na biso message wana ya lifelo ya lola ezalaka te ezali te donc fin du monde ezali te epa na biso fin du monde ezali te sikoyo tomoni mpe ndeti bible oyo bakretien bautilisaka yo kobi kosalela yango bible oyo bakretien batilisaka nga mingi nasalelaka ancien testament pas nouveau testament po eza na baverset mosusu eza na ancien testament eza bapriere oyo biso totilisaka mpe yango tosalela ah bon mais eza kaka na kati ya bible eza kaka na kati ya bible wana oyo olobeli o bible ah bon biso sikoyo na Kikongo tobenga yango makaba toza na bible na biso ancestral oyo ya biso bakongo totangaka donc ezali na niveau moko à peu près na ancien testament à peu près na Coran oyo bayisilima batanga pas nouveau testament donc biso toza na bible na biso makaba yango nde totangaka siko maître Nzinga est-ce que différence ezali na bondoki soit bonganga oyo ebandaka kala na oyo bino bosela sikoyo différence ezali mwa mokie mais différence pena eza pena mo ebele te par rapport à nini bakoko na biso ya wando salaka makambo na kala bazala na ba connexion peut-être oyo biso toza nango te lelo voilà po biso lelo mundele aye na ba idéologie ebele pe na stratégie ebele oyo ezobebisa ancestral na biso donc biso toza na pouvoir moko makasi to battre combat oyo mundele azolinga amatela biso toujours likolo donc différence wana ezali po nganga ya kala azalaki oke epa na ye okokuta eloko te okofana na mabele mais magicien lelo oke epa na ye moko fa azala na exemplaire azokabela nano mobola azosala bespectacle na miso ya batu po mokili comprendre oyo asalaka mais nga na koreforme ko nakaka na plateau ka place tofandi awa nga na yambaki magicien moko awa tant tosolaki na magicien wana ye alobaki ke bino ba magie
ya Congo osala pe makambo ebele so nani ngana yeba mpe ndoki soit magie ya mondele ya mutu esali ke nongana to benga na téléphone yango mutu esali ke bato balanda biso nouvelle tendance balanda biso parce que bango basali caméra na micro bayoka son na biso siko bondoki ki magie na yo magicien na yo oyo osali esalaka nini oyo ekoki koservi mpe na bolamu mpe ya mutu. Merci beaucoup. Nous avons un exemple simple, facile. Le colonel ndenge eza boy. Voilà. Eza bien. Mais ça na baninga mususa nyateke ke loko yoki mwa courant, loko le komi boy komi nzoko. Soko eza nini? D'abord qu'il est malade. Ah bah qu'il est malade. Ah. Soko moni soko maile na biso ya ngwana. Biso ni tozana maile wana. Mais vu que tozana croissance ya konyoko la batute biso to ye pona ko défendre pour le mal. Yango toko sala makambo wana te. Le son na moni ndoki o azo nyokola mutu na makambo wana ngala azana facilement ya ko punir ye akozwa pe punition na ye so mettre nzinga lelo soko boti mwana ya mobali okolinga ala na nzela na yo to ala na nzela na ote. Oui déjà nazana mwana moko ya mobali ngamo na sino mai dia lunda kadi manisa relaxing biso na kikongo ezali lia ndambu bomba ndambu ona ku Philippe mo ebele ça dit pas pour mambo na ngai ya musala na ngai okufeli mo ebele mo ebele pour na musala na ngai pour na ba défense mususu na sala. Voilà. Ngana ko sala défense mususu vu que défense na sala za mo likoloto ekozongela ngai bon na ndako na lala kana batu. Voilà. Mwana wana musu akoza la protéger penana no bien mingité omoni eraté ngai ememi voilà mais lelo ndenge vu que na renforcer ke makambo na ekobotela bango dia lunda kadimanisa azali en vie. Donc yo olinga ye alandaka musala na yo to alanda musala na oui musala na ngai yango yende asalaka po moment nyonso o ngana salaka na temple na salaka na ye donc olanda musala oyo papa na ye ngai na sala. Voilà, je vous informe qu'encore une fois de plus j'ai reçu pour vous un magicien et ba propos na ba makambo oyo magicien zali ko lobana o azali ko sala ils ont engagé kaka ye moko zali ko engager émission na bisote zali ko engager ngai moko te zali pe ko engager chaîne pe oyo bino botala kate mais za ko engager kaka ye moko mais lelo est-ce que les lopé par rapport à pouvoir na yo yo koki kolongola mutu mbasu okoki ko punir Satan nani ndoki boy sala boy oyi pe ko pesa pe mutu mbongo oyi pe ko pesa pe mutu chance oyi pe ko pesa pe mutu hein na peut-être se comprendre question nanga oui ne bandé na lobby bien nazali mutu o nazo pesa portine nazo pesa bomengo et pas bandé konanga oyo bazo souffrir donc ceux qui ozo souffrir au contacter ngai maître Nzinga le magistrat noir okozala na bomengo na ça dépend oyo tokosala contrat na yo donc nazana ba témoignage mo ebele bato ebele bazali kotambola na mituka même mutuka o ngana zotambola lelo eza cadeau ba pesa ngana mutu o na pesa ki marmite magique marmite magique marmite magique donc nzungu ya magique nzungu ezo produire mbongo soit makambo oyo za nango posa okolobaka liboso ya nzungu wana esali mambono nyonso maître ndinga na yambi yo boy sali peka moi bien makambo susu peut-être ba te compliquera bango ba me kapé un peu koyeba siko na nzungu wana ndinga exemple mutayi ya nzungu wana suka suki ko singa kaka pesa mwana pesa mama pesa mwasi pesa yaya pesa ndeko pesa pourquoi pouvoir ngoza kaka na makila tolanda fumuki mbangu asunga bato ebele asinga makila te voilà biso zali na 999 ah bon mutu nyonso oyo asalelaka science oyo eza na 999 esengaka mambo makila te esengaka makila te baoyo peut-être basalelaka ba 66 bango nde baza na mambo na bango basala bavodu bango basenga mambo na bango ya makila mais biso mambo na biso en tout cas esengaka makila moko te bakosunga yo na mambo etali makila te o respecter kaka banorme oyo bagénie bancetre na yo bakoyebisa yo osala mais na mambo makila eza contact na biso te. Parce que tango lobi ke non ozana nzungu oyo epesaka bomengo na bandeko no bazoko souffrir. Parce que ndeko na biso moko ndeti na yebaka une fois na Libreville au moins 4 personnes mabenganga na yambaka magicien moko awa au moins 4 personnes mabenganga pona pesa bango numéro na yeba contacter. Siko ndeti yo sana marmite oyo boy. Siko mutaza na Libreville, mutaza na États-Unis, ako utiliser nzungu ndenge nini? Otindela ngo na avion. Non, hier akozalaka place ya azali. Nzungu ekokomela ye na molimo. Ekokomela na molimo esika nyonso ya za, ekokomela ye.
na kotindele yango te na agence mais ye akozala epa na ye amoni nzungu ye yango mpe ono komanifeste ti contrat na ngai ekosila epa na ye nzungu na ngai mpe edisparte epa na ye alors sika ye azali ya komona ka nzungu amonika nzungu abandi koutilize yango na contrat oyo biso tokosigne soki 2 ans ekozala epa na ye pendant 2 ans so une année ekozala pa na ye pendant une année soki contrat na biso esili ekobunga yango moko mpe ezongi na maboko na ngai mais eta nzinga ndima koza ndoki nga nazali magicien noir nazali maître nzinga donc kindoki na biso ezali mpona kosunga bato mpona kopesa bato bomengo mpona kosalisa bato na bapasi oyo baza nango mais mpona kosalisa bato bapasi leo tomona bato ebele bazosouffrir maître nzinga bato ebele bazonyokama na kongo tolelaka misala eza te na kongo tolelaka mbongo eza komonana te tolela mambo ebele me bosalisaka bango te po wani non peut-être contact na ngai epa na bango nde ezalaka te mais baoyo baza bénéficie epa na ngai baza emo ebele mpe nazobeta se te na bandeko na ngai baoyo peut-être bazolekaka na télévision mpona kopesa bato babiloko mosusu omoni mutu mosusu abotami azwi eloko epa mutu eza kaka mpo atretaka peut-être hémorraïde ya pamba voilà so omoni mutu abengi no maître ngai naza na posa mwasi azongela ngai yo tretaka kaka bahémorraïde mais mutu abengi yo na problème ya mwasi osalaka noyo yango te mondimi yango ti oyo kosalela ekosimba te akolobaka mambo mabe ok eza na mutu na mutu aza na mosala na ye asalaka aza na professionnalité ya mambo na ye oyo asalaka yo so ozali mpo na hémorraïde tikala toujours mpo na hémorraïde soki maître nzinga aza wana mpo na bamarmite magique akotikala toujours mpo na marmite magique eza teke o ngai nasalaka na ngai eloko wana te moto abengi nga mpo na eloko wana mpo na lokoso na ndima te ngai nakoyebi so vérité ke no wana eza mambo na ngai te mais ndesi na bakini awa au moins vous reconnaît que non eza mpe na bato mosusu mpe basala baza mpe na bapuissance likolo na yo kaka na monde oyo na monde oyo baza likolo na ngai bon la classe est la différence totangaka mpe classe po koma na 6e primaire tobandaka na première primaire voilà ok ndamu tokendaka ndamu j'espère na niveau na ngai r nazali na première primaire bamosusu na bakoti classe te voilà ti lelo nayebi te classe nini oyo ngai nazali naza deja na ba 6e des humanités bamosusu mpe bazaka na bapremière primaire donc différence erelaxaka mingi na mosala ngai nakoya epa na yo osali no mosala bien te mais nake epa journaliste mosusu asali mosala bien donc c'est ça la différence la différence eza yango wana la différence ezaka mpona mosala donc naboyi mutu te nandimi mutu te mais respecter mosala no oyo osalaka soki otretaka hémorraïde moto abengi mpona mamba mwasi yebisa ye vérité ke ngai natretaka mambo wana te luka maître nzinga ye nde aza mpona kozongisa bainfidèle baoyo nyonso baseparaka mpona libala mais au moins vous reconnaissez que non eza mpe na mutu mosusu mpa ya mpe mpa na yo ke non nalingi boyeboye osali mpe makambo esimbi te nanu te nanu nazwi réclamation wana te donc mutu nyonso ayaka mpa na nga loba nde osilisa contrat na biso te oyo tosine na yo voilà bato mosusu bazali aye ameki ne kaka maître asilisi ne contrat te akokende kochante ke nazwaki kuna esimbi te non mais soki olandi mibeko na nga ntina suka baoyo nde bazobénéficie lelo bango wana nazobetela bango babravo mpe bapesaka nga mpe réclamation na ngai ke non maître ngai natamboli bo ngai natamboli bo sikoyo maître nzinga na kati ya plateau okosunga na bato baotala biso sikoyo yo oyo osengaka comme condition ezalaka nini non biso condition biso na mayombe na bakongo tolobaka ngulu abotelaka libanda te donc makambo tosololaka na kati na plateau tolobaka yango te voilà mutu na mutu ayaka selon biti ya makambo na ye selon makambo na ye selon doléance na ye toke hôpital ngai naza na malaria voilà mais tolekaka toujours na réception mutu nyonso asalisi fiche na ye mais mutu na mutu aza na ka na ye oyo ayeli na kati ya hôpital mosusu libumu mpasi voilà donc nakopesa détail na bango nyonso te na plateau mpo nayebi te makambo oyo nakodetaye ya mutu mais mutu so aye na mambo na ye nakumbaka ye ntina suka mpe azwaka solution na ye na facilité nyonso sikoyo bon question na ngai eza boye tokomoke malemi mpo tokende na koshite ndenge nini tokoyeba kodifferencie ke maître ndinga ya solo makambo azoloba eza ya solo parce que lelo tomonaka na badomaine tout même ataka kuda na domaine ya biso bajournaliste lelo tokóma na bachaîne ya youtube tellement ebele makasi mais ntango okende na bachaîne youtube oleki awa yo mo comprendre que non bon makambo na mituna batunaki nga awa na oyo bayotuna nga koto oyo différence ezali yo mo oyebaka nde olobaka oyo koto oyo c'est bon koto ça ne va pas nde tosana na plateau boye olobi oui c'est bon bien tokodécouvrir yo ndenge nini ke mambo olobi na biso eza nde makambo yo osalaka
Non, ko découvrir ngai ça facile. Yo mutu ndeko loba ke mettre ngai pona ndima yo oza boy. Osaela nga boy. Obe osala bo la sabiso boy. Mais ngai na yebi musala oyo ngai mettre ndinga na salaka batu nyonso bapesa nga ba félicitations na kendaka toujours liboso. Donc naza likolo ya batu ebele ba oyo surtout baza awa na ville ya Kinshasa. Ba yaka kozwa ba pouvoir surtout oyo nyonso peut-être so yebi maître nyonso aza na ville ya Kinshasa awa utaka ba Congo. Ale kala maboko na biso po abima. Donc fallait quand même pas na yo. Mot de passe eza pa na biso. Donc mot de passe ya maître nyonso magistère nyonso oyo utaka ba Congo. Mot de passe eza pa na biso. Bon comme ce que Tembe par rapport à mutunga na yambaki l'autre fois awa asala ki spectacle moko awa misela nga billet moko. Est-ce que ça spectacle misanga 2 billets? Ata 3 na kobimisa. Té, nga na bi 3 té. Ata 3. Par rapport à l'autre fois. Na yambaki ya misanga billet moko. Abimisa ki moko. Abimisa ki na senga ki amisa moko abimisa ki. Est-ce que yo senga na bimisa mi balé. Misela nga mi balé. Na moko oya ye sali 3 donc nazo bimisa 3. Yo no bimisa 3. Ah nazo bimisa 3. Bon ça va bimisa. Na oya ye oyo sengi mi balé na oyo bimisa ki. Oyo ya bimisa ki wana. Aza mutu munene na sepelaki pe na mambo asalaki na moni Otalaki émission. Natalaki émission yango pe tinda nga pe na lega na chaîne na bino pona félicitaki ndeko wana vika za ndeko na nga ya ba Congo pe ba village atangi ya ba mongolo wala so totali mwana ntemi aza pe mutu akuna do soki baza ba niveau moko ye pa lega ye pa na yo po pese mot de passe te mot de passe te donc eza niveau par niveau ya za ya manyanga nga na za ya manyanga te parce que yo na ye na aleki na puissance donc puissance na biso mingi za na musala donc na ko détecter te mais mingi surtout sobito sa musala mais aza likolo mingi pona moni mambo asalaki na mambo alobi na mboka oyo ya uti place mwana ntemi auta donc soki baza à peu près na mwana ntemi donc baza pena ba niveau moko na ne mwana ntemi donc aza likolo so mata nzinga est-ce que boyebanaka bozala pe na ba communication boyebanaka pe kena oyo aza bo oui ministère ya centré ya ba Congo abengisaka biso abengaka ba guerrier medium nyonso oyo baza likolo pour tous les mikanda tous les documents au ministère de santé à ba Congo pesa biso a reconnaître biso a pesa biso pour tous les ba maison ba temple ezali au place de ça là ils ont un document où il y a l'état tous les bato où il y a médecins sans frontières voilà to sungaka so tali même ndeko na biso o auti Madagascar o ya yena kisi ya coronavirus biso pe to soutenir to Jérôme oui to pesi maboko awo sala musala moko malamu po azape moyindo azape na biso na katiote docteur Jérôme ayena kisi po ebikisa coronavirus. Mais bino boza ape bosali nini pona coronavirus? Nini bosa pona coronavirus ke no ba bika nango? Non, coronavirus biso to legaki na plateau banda kala to lobaki pona mambango. Talaka gouvernement congolais za na betapi nango oye lekaka. Mais vike ndeko wana pe awuti Madagascar aza ndeko na biso congolais to pesi maboko même na niveau butu. Tozo féliciter, tozo pesi pe ka pouvoir asilisa makambo wana. Même na simana ye bakobetela biso pe ka maboko. Dia bokutana ki na eboy? Non, ba toza na ba invitation. Non avant tozonga ba village ya biso tozalaka. J'espère to kokuta na ye po to sala pe makambo toza nango posa na ye. Boyo ko monsieur Sunganga ya nganga te. Boyo ko monsieur Sunganga magicien. Ya za docteur boyo ko monsieur Sunganga magicien. Biso to contrôlaka nyonso même président de la République, même oza gouverneur, même oza nan biso to contrôlaka tout. Biso to contrôlaka terre. Biso zaka likolo na yo. Boyo zo sala. Mais biso total la mambo na butu ezape na ba docteur mususu tia yena hôpital atali malade alobi no mama bomu mamuto na ba prière bomu meme sika boy voilà asimbi ete oyebi nini oyo ye etindi aloba bongo seka za alegaki déjà maboko mettre nzinga asa na misu ya milai ya kotala malade oyo na ko traiter normal po bandeko ebele ba docteur bazo ba problème na kati ya hôpital azo traiter loko moko eza na niveau na yete mamba butu eza mingi akoki yango te pe ba fundi na l'état lelo pe asa na justice mais oyo alekala maboko na biso so za docteur o lekala maboko na biso so ye otali maladi olobike no maladi bo meme esika boy yeba ke docteur wana za pe na miso milai do baleka pa na biso maître Nzinga toza na liboso ya télévision bimisela biso comme na singa ki mibale yo bimisela biso 3 billets awa soki bako pesa nga mai ga otomelaka soki je donne le wa osunga biso na mai. Merci infiniment à Paul Lovantouré. Vivement bien à Bundes. Infiniment merci à Dada Maingidi. Tour d'Europe, vient à Palais. Merci à Badouan Sobala, on a besoin de nouvelle tendance télévision. Je vous avais dit que les propos tenus par l'invité, ça n'engage que l'invité lui-même. Ils sont engagés en l'Inde, les Mukolo Chente, Dona Konde, présentateur, il y a émission, Gédéon Loao, caméraman, il y a émission, Jordan Panzou, réalisateur, il y a émission, donc ça n'engage que, merci, ça n'engage que lui-même. Maître Nzinga.
mai yango na mai nzungu. yango wana merci beaucoup. Voilà. ezali nzungu na ngai ezali marmite magique. Cameraman ozwa yango bien. Sani na ngai yango oyo nini ezali na kati awa? Vide. Ok, merci beaucoup. Kosopa mai. Nyonso? Sopa nyonso. Tosopi mai na kati awa. 112, la mai na ngai yango nazwi mofinuku na ngai finiki nazipiki. Na cheni na kati mai ngama mnache mai nazwi yo moko tie mai na kati okozwa mofinuku wana ofongola yango nafongola ofongola yango kaka omoni nini mai ok zipika oko tombola mofinuku wana olongola susu est-ce que maître pardon comme ça on a quatre mai pour peut-être que yo moko ntunga za yo ntunga za nga nayebi mbongo oyo bato balobaka soki mbongo eza ya mabe ekotaka na mai te mbongo soki eza ya mabe mbongo yango wana ebimi na kati oyo ezali nzungu oyo bcbg kati fakati ewela na kala ojibela oyo okofongola na yo yo senga yanga debi so na kangi na fungo na mona ngo kakeza ezali okokanga po j'ai dans tala na kanga susu na kangi yango nazwi na fongoli ofongola susu afungoli okozwa okoti maboko na kati ofongoli otangi babi na kati na kota maboko te ezali mai esa eloko te saba nga moko nazosunga yo moko kota maboko yo moko nga nayebi mbongo soki ezali mabe yango do bakoko bapesi nga mibale oyo osengi baboyi kopesa nga oyo nga nasengaki yo mibale kasi yango ka bapesi ngai nga nayebi soki mbongo eza mabe soki ekoti na mai yango nazosokola yango bo soki mbongo eza mabe soki ekoti na mai peut-être ebebaka yango nga nazosokola yango okosimba yango mpe na maboko no tokotina mpe moto achange yango ezali mbongo voilà tika ngo ndenge wana maître je donne le wow yo na nga to atemo mambo l'autre fois misaka billet moko ya $20 ana sengi 2 billets à $20 ba misi 2 billets sonné sali boy so exemple mutu mo bo asa musika aiso que non asa posa ya billet ba $20 te et sika sa kuna misi le ka ba billet ya ba $100 ba $50 est-ce que la possibilité de bimisa ngope nga naza na capacité ya kokomisa mutu riche donc ezaka pour na $100 te de ce que olingi marmite peut-être et produira $100,000 na jour yo moko soko lingi e produire $2,000 na jour kaka marmite na yo oyo nga na koya kotikela yo yango yo noko produire yo do ezaka kapona ba $20 te ekobimisa pe euro na jour ekobimisa €100 ekobimisa €1,000 donc ça dépend ya contrat na montant oyo kozala nango posa tokosine ne pas mettre nzinga donc yango wana voilà maître Nzinga merci beaucoup infiniment merci comment commencer émission na biso et démonstration oyo nte sali ke tosuka na émission na biso na nyonso oyo tolobi awa okoconclure yango na koloba nini non nazosenga na bandeko na ngai mutu nyonso oyo aza na posa ya kocontacte maître Nzinga azala na posa ya marmite magique po déjà eza na nzela bato mpe bazosalela yango
mais nazaka pona yango te maladie nyonso oyo ezodérange yo oyo oza na poto ozwaka mokanda te dans une semaine ozwi mokanda mundele ye moko akobenga yo azobondela mpo yo kozwa document na yo soki ozobota te même osali 50 ans na mboka nyonso moto aza so aposa mokanda na mboka nyonso oyo ozali mundele ye moko akobondela mpo ozwa document na yo na mboka nyonso oyo ozali okozwa document na yo ozobota te okobota neti mayaka na nga oyo soki obinaka bien te neti na badanseuse bapeti na nga nasungaka mingi so nazwika mayaka oyo nalati so yango okobina bien bakoprefere na mouvement nyonso oyo ozali do soki ozobota te nazobota yo okozwa mwana donc yo opesaka mpe kisi na bamusicien na bato ebele opesaka bango mpe kisi so to comprendre bien naza wana mpona bango nazosunga moto nyonso kaka musicien te donc oyo ayebi ke artiste nyonso nazosunga yo na biyo opesaka kisi napesaka moto nyonso portine donc kisi te mais portine maître Nzinga apesa numéro na téléphone na bato nyonso aza na mposa contacte oyo nyonso azali na mposa kocontacte maître Nzinga numéro na ngai ezali plus 243 89 85 87 203 plus 243 89 85 87 203 motu nyonso oyo akobenga maître Nzinga nazalaka dispo même otuni nga motuni na korépondre oyo na question nyonso ozala nango posa motuna otuni yo yango comme oza mposa motuna merci beaucoup nalobi boye ndenge osali boye baspectacle na kati ya plateau na biso boye mabe nini ekomela plateau na biso non kutu eza na chaleur eza na pouvoir mpo na meki kosala eloko oyo na marmite magique mamoko erépondre mpo omoni liboso oyo no répondre te mpo ere ofungolaki ide na ngai nyonso ezalaki erépondaki mais ere nasengi susu do soki boza na pouvoir tika loboka bakoko ezala bokende mpe liboso oza bato bapesa mbote napesi mbote na tout le monde oyo azolanda ngai motu nyonso oyo asepelaka na maître Nzinga motu nyonso oyo azwaka makambo mpe maître Nzinga place nyonso ozali mbote na yo émission biso mokolo lelo esili merci na moto afilmaki biso Gédéon Lowao moto aréalisaki yango Jordan Panzo moto apresentaki yango ngai Dona Konde tokomi na suka bolanda biso na kati ya nouvelle tendance na émission mosusu oyo ezali koya mais bobosana te bosabone ebele merci oyo nga nazana yango sala bikamwa yawe simbola loboko na yo na bomoi na ngai Yeswe tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne oh sala bikamwa oh papa sala bikamwa papa na lola sala bikamwa nalembi situation oyo nga nazana yango sala bikamwa yawe simbola loboko na yo na bomoi na ngai Yeswe tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne oh sala bikamwa papa sala bikamwa yo lobaki vous me servirez moi l'éternel je vous bénirai kutuna moi na mvula na hiver na été nasalelaka yo na umeli mpe mingi na poste sala bikamwa mosali asala bongo azanga lifuta basusu bakotuna ngai wapi kofulukisa moya ngai papa ozali wapi sala bikamwa revois ma situation papa sala bikamwa bato balobi nzambe na nga na lipongi basusu balobi nzambe na nga ke voyage tolonga nayebi olalaka tonimbaka te papa nga nayebi yo nzambe nango oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali opasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa sala bikamwa yaya
simba lipamboli na nga na tato lelonga na umela na poste yango ezali prophétie certainement ekokokisama na umeli pe mingi na poste sala bikamwa ekokokisama tango ninyo sembola loboko revois ma situation yaya na ngai sala bikamwa Daniela consultaki prophétie à Jérémie délai à délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours dès les premiers jours ya nolaki sala bikamwa revois ma situation yaya sala bikamwa ngai mpe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te yango ninyo sala bikamwa yo mponaki Gédéon nakokangola bana Israela papa atiaki bilembo mpe amonaki loboko na yo ngai mpe natia bilembo na baveye jene priere papa nakomona eloko te sala bikamwa yango ninyo revois ma situation nga nalembi situation oyo nga nazana yango sala bikamwa yawe sembola loboko na yo na bomoi na nga yeswe j'ai assez longtemps demeuré sur cette montagne sala bikamwa yaya revois ma situation yaya sala bikamwa aipela koti bajene prière papa nalembi kutuna moi nakoluka elongi na yo ya okosala te na umeli mingi na poste yawe nazomona eloko te ele natiaki ekomi expire sala bikamwa Joseph alibota na ngai olobaki serrer la tête non la queue olobaki nakodefa te kasi nakodefisa obakisi tu as un plan de bonheur et non de malheur pour moi olobaki je serai renommé jusqu'à l'extrémité de la terre papa wapi yango sala bikamwa maloba na yo yango nde olobaka ekokisamaka papa kokiselanga mpe na tatololonga yaya yaya revois ma situation yaya nango ya mobale elomba fami na ngai yaya nango ye ngambe napesaka badime na bofronde kongola maninisa ya lola nasimba benediction nanga en life natatola elonga na yesu nasimba lipamboli nanga na maboko bikamwa